En tout cas, nalembi. En tout cas, Papa Kabila n'est qu'au pardon. Peut-être, tout ça là, ma bé, yango le bakate. Papa, depuis Oluba de 2019, dernier discours, nous avons vu en 2019. Papa, 5 ans, yango ozo le bate. Papa, les soumni balim bisakate. Ce qui est en train de bakonga, to bongi sa papa, to kata bonjour na yo, bonjour peuple congolais, et comme ça la nini papa. Papa Caro, Betty Bisso, et le qui niveau. To be on a commoni pour répondre Bisso. To bengi yo Kabila, Kara. To bengi yo Shinarambo, Kara. To bengi yo Shikata, Kara. To be on a commoni pour répondre Bisso. Kabichou, Kabilov. Ah papa. Isumi balimbi sakate papa, limbi sa biso, to bongisa, lo batel lo bamoko papa to kayo. Mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Avant on ne parlait pas des chrétiens ni des musulmans, mais aujourd'hui ils ont tout gâté, l'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même maman ou ma... Moto ekopela na Congo na 2030. Na 2030, Papa Kabila Kabange Joseph akozonga na pouvoir. Na 2023 otozali kino tokoma na 2030, Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kaka yenda kozala président. Papa Jean-Pierre Bemba Gombo oya lelo azali ministre ya défense azali wana kaka te pona makambo ya este ya sécurité mboka, mais parmi ba mission principale azali wana pona ko sécuriser pouvoir ya Papa Félix Antoine Tshisekedi. Makambo nazolo bana bino soki uti na makanisi na ngai to soki nayokaki yango epai ya bato to soki mutunda yebisaki ngai tika nzambo akela likolo pese a juger ngai na libota na ngai. Et pour finir, Papa Félix Antoine Tshisekedi ezana berere mibale ko salama une façon kaki salami et ko komisa eti 2030 tepe mandane ko katana na katikati na kolobangwa na publicité. Maman Olive Lembe Kabila, il y a des choses il faut que ça là. Tant que beaucoup ça là ngote, moto ekopela na mboko. Moto ango na kolobango na espace public te. Kimia na Nzambe ezala na biso. Qui vivra verra. Nanya yebi oyo koya na 2030 yango na yebi sibino. Maman Janine Mabunda, un jour na mboko okokomaka ministre na Congo. Pona opposant ya mboka na biso, tant que boko yeba te erreur oyo ko salama, to il faut salama côté ya Papa Félix Antoine Tshisekedi po alongwa ti 2030 bozali na venir te ya kozwa pouvoir na mboko. Papa opposant Katumbi tope Martin Fayulu tope bandeko mususu soko lingaka Papa Félix Tshisekedi partager message bayoka soko lingaka Papa Kabila partager message bayoka bazwa ba disposition que les très haut azala na biso. Cette fois-ci
Ne force plus les choses. Celui qui veut te quitter, laisse-le partir. Celui qui te rejette, laisse-le te rejeter. Celui qui ne veut pas de toi, laisse-le partir. Comprends directement qu'il y a un ange entre vous. Cette fois-ci, ne force plus les choses. Celui qui veut te quitter, laisse-le partir. Celui qui te rejette, laisse-le te rejeter. Celui qui ne veut pas de toi, laisse-le partir. Comprends directement qu'il y a un ange entre vous. Dans certaines batailles, il faut simplement garder le silence. C'est une arme puissante. On parle, on te critique, on dit des choses, tu te tais. C'est une arme que l'onction aussi donne. L'onction, ce n'est pas seulement fire. Le silence. Le sénateur, vous les abouts. Nakomika siko, nachibunya, nachi maniema, nachi kalemi, batu no sokuna, batu nanga. Hein? Surtout, on dit la terre vandelati. Veshina, c'est la magie. Désolé, tu ne veux pas la carana. Kara, on continue la caratiwa. On va te faire so le biga, natika na kaminaki. So le biga, on va insulter. Autant que moi la place now. C'est pas faire du monde. OK. Avant de la place now, mais il y a besoin de la réponse. On va te faire. Bé. Ta. So va te la kara. Et bien la mesa sou karate. Mtu wa ndenge nini ubande kuna hai? Non, baka. OK now. So va ngale ko la lion. Et bien girafe. Et bien l'éléphant. Nasiye na ngausi. Le baka, on va te faire. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde parle ici. Papa soko saya ta geste. Nzambo ya ngaya sambelaka. Akotika yoke. Akotika mokolo moko te. Akozana yo. Pouvoir en Afrique banamba gate. Ça na caméra. Etali. Akwesa mika pesi combien? Mika akwesa caméra pesi combien? Bon besoin de pesi combien? Après le etali ça kufa kufi na. Ça bika biki na. Ça bika kufa kufi na. Bakundi yosani. Ezomona ça zonga li sina ramu na lobi mama Tatiana o epembeli bango ya tuti bazoka message nzambe te bazoka ngote kabila n'est pas de nous la vie d'avant ne peut perdre te ala pe pas la motema malade peut faire quelque chose aussi pour na kusungala kwa nzambe na komi na suka na kulele pas nani na le pas de mots na kuna demo to kana kate na le pas bana nzambe le kote na tonga kabila so kabila zo kana pa ndaka oyo sina ramu nzambo yanga kopambola yo je suis un homme de Dieu moi j'ai la bénédiction moi mama na riako nani bese mabena na nimba ça sunge so la rete ata ça sunge so Nana bango makoko boko makati ndo beta ngwa bibende nikemeke fungwa ma siko ya tuni eza mama kokamwa Kabila te Sassou il n'était pas pouvoir azonga te attends on va donner le pouvoir ici en Afrique tout est possible il y a mort ça va la reconnaissance pour la réalité parce que toi là bien pardon Kabila mutumwa mama li vai mutumwa lelo Kabila komi malamu pana ongefa abomela na wana mais yo mte tu ni abomela na wana Kabila ya beke masasa kufi mais yo ça c'est Kabila mais alors ça nous là tu sais que musique a de pouvoir Kabila la présidente mais yo ça Kabila te totika politique ya haine on a besoin qu'ils aient Mobutu politique politique Kabila a une période il a fait ce qu'il pourrait faire mon corps va aller là fils mon corps bien c'est une fille là le corps va finir Kabila dans le livre mais tant on va se faire le pouvoir avant il ne peut pas pouvoir maman il va donner nos gens mon corps dans ma vie